cher ami internet na apesi bino mbote bisika bozali boza bongo en direct ya studio na biso ya Panja Sango ya Congo na sima caméra boza bongo na Edino Image Milikunda Nixon Kangi bango basimbi réalisation ya émission oyo na kati ya plateau nazanga moko te nazala Oliver Mwalantsemi babi code 16 toujours et tota déjà code 16 tobosani te Samson Samagura bambote vraiment ici gozali na base gare du Nord tobosani biloté donc voilà bon vous allez jamais écarté alors surtout sur la même langage na Edino Image côté là déjà Oliver Mwalantsemi babi Playboy mutasimbi charge à Paris. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Mwalantsemi. Ouais. Après, ce que combien de mois il y a demande, il y a émission, les lois faire au décider. Bah ouais. Donc, ce que vous avez le bâti, il y a tiré pour le bac. Donc, le déjà, il y a aussi représenté en 2025. Mais l'actualité, c'est qu'il y a en 2024, attends la bonne année. Bonne année, l'élection, on dit. Bah ouais, bonne année, qui en merveille. Vous allez qui en famille, notre code 16, Mobimba, aussi Samsou, Samagora, Mbote, Lizara, le général Ondamachi, chien police, tout ça qui n'a pas barène. Et c'est quoi, toi, à Paris. Vraiment à Paris. Vraiment à Paris. Depuis abetaki museki ndingu na moni code 16 bolamuki onje balamusi bino bokomba golwa pona soutenir ba pona obeta bato ya la team wata na ebité et là on est les cas qui on a pona comprendre une vidéo pour ça là été du coup code 16 il faut moi mité car pour beti museki ndingu ah ben actualité la bino kenda bongo non même pas code 16 code 16 to museki ndingu nde senga babete mbata po afula bino atika lo fula mutute po ya fula mutute museki ndingu na pesho mbote peso zali azara moko azara ko kozala entraîné ba effectif à bateau dans la code 16 donc code 16 et code 16 déjà été pour nous bundisa soit disant ndingo tangi ba kombo wana et tout donc tout ça code 16 quoi parce que bit en code 16 zarani donc donc ce n'est pas tombo linga la bengi bino non même pas bo ezani po déjà mambo museki ndingo asala ki eza en sens te ya ofinga rabatu afingi fali afingi wata azofinga ba musicien à l'école 16 et ebundeli. Du coup, ndenge yo lobi ke so babeti yo bengi code 16 wana ezate vision pe objectif ya eloko ba bengi code 16. Code 16 eza eloko mo ya ba responsable de un ba parents baza to linga te impolitesse dans la rate code 16. Et museki ndingu si babetaki parce que un mususu aloba eloko mo boy elezaki batu. OK. Omoni donc tant les batu babeti tant babeti batu wana pe o babetaki wana bafinga pe batu o mususu museki ndingu a réagisaki mususu ya ko chrétien pe ba leader na bango c'est logique ça 1-1 donc 1-1 bien sûr. Ah, OK. Alors pourquoi vous soutenez le sous maestro Fabregas? On dit vous lâchez vraiment hein? Non même pas du coup si. Bon comme tu as niveau ya obeta héritier wata na matete c'est que ça grave. Même pas mutakala na botika ya ngela tano bilamo. Non et ça out. Boy so mona de wata azota mutakala. Je ne lâche pas. Acha bo mona yango te. O me wana muto sota sala ngo ezala normal. Ah, il peut filmer que tchango bongo total rat. So is normal. Lo bala bo soutenir bo soutenir maestro te poani. Non, maestro wada moko ya ba leader oyo ayena sima ya musu ya fali ferré. Aza moko na bango ba otu ba yo wana bana sima na ye. OK. Bon, il y a un problème. Vous soutenir était pourquoi Nazo yat, to soutenir ye. To to robeta concert les deux na matete. O mutakala linga yo ko sala roi ke. Ko sala mpiaka. Mama matete mabele to sala mpiaka. Ko sala mpiaka bakiti. Bakiti za ki vide malgré on fait les za ki vide. Ben oui, tout le monde va image. Te bonga ba image. Non, e bonga est c'est comment la ranger na bango. Ba image za ki wana. Ba image ezaki na ka bazonga sa ba image au moins na bina filé kuta sali plein nani bina filé nani OK Beckham na pêche au mbote Patrick Beckham l'œil du maître quoi calcul dans le lango mabé donc ba question za yo tenga na bika bozo soutenir maestro te asali piaka na mabele na bino te mabele vraiment eza maestro donc piaka ezaki te les deux mon bondo ezalaki comme d'habitude ne papa Herval Obara ezaki pe na ngamba ba villageois. Naïbi non toko sa mpia kati na matete quand même. Ouais sûr. Si. Bon so ba kicha vidéo za kana ba simane za ini. Wana ba kits na bango moko ba enda rose bango ba che ba ngambu na bango po ba bimisa ke ezaki na concert. Na concert te. Alors et lo renie sur les cas entre déplique na maestro. Akomi kozwa espace mingi. Il y a ba proche à maestro, espace ya ba musicien, espace o eza que
bato bazalaki kokonte o maestro akontaka plus na bango to maestro bango bakontaka plus na maestro parce que place wana nyonso te komi na charge ya déplique elo nyonso lekaka entre bango mbale ekunga olobaka déplique aza master vraiment ya maestro déplique asibir plutôt bamamoma moko boye très difficile ntango azali na wenge départ ya maestro abombaki vraiment master na ye lelo oyo baa na esengo totika bango basepela totika bango baosala musique na bango bien les inséparables eza ezobeta etie bamusike mosusu à côté na batiktok par-ci par-là toyoka les inséparables bacomédien sikoyo les inséparables déplique déjà ye moko aboma déjà orchestre na ye sikoyo Villanova etikalaki prise ya suka yango wana ye mpe alingi aboma lisusu non ya koboma Villanova bon Fabregas aza nzete soki etape moko ekwei elobi teke nzete mobimba ekwei bongo ezalaka bongo maestro toyebaki maestro omona barépétition ya ligne balese ezosalama répétition suka ezalaki journée ya suka ezalaki journée ya suka ezalaki journée tokindi kobeta concert te répétition ya suka ezalaki journée tokindi kobeta concert tunanga concert ya suka ezalaki journée concert ya suka nayebi ezalaki le d répétition ya suka ezalaki journée répétition ya suka ezalaki avant le d avant le d ezalaki journée quel journée ezalaki na décembre na novembre te ezalaki na décembre wana journée date torepetaka mardi na vendredi kasi date ya suka ezongisanga mama ba 2024 na kilelo vraiment kapo tolinga toyeba te po déplique azozwa charge azozwa espace ebele mpa maestro non aza master na ye ekomi ke rendez-vous ya déplique maestro face donc comme lokwa mwasi na mobali te mobali fo accompagnera mwasi na te nakomi se te eza makambo ezomona na miso azokoabandone Fabregas azokoabandone entreprise na ye mpona kosoutenir déplique tandis que déplique a négligé orchestre na ye parce que là c'est clair et net azosoutenir ye te bango mibale baza na eloko moko oyo epousse ke baza ensemble les inséparables oui wana toboyi te mais d'accord bango mibale babetaka musique sa musique baosangana te sa musique benga bayebana mpe ya mosusu mpe te omoni donc topesa bango nde force na eloko ya malamu basali biso bamélomane bavillageois bamusicoi ya déplique ipomba donc toyokaka musique babombeli biso quoi les inséparables comédien na chant na ngai bakobokabula ntina barankine rankine ya maestro fe elata déplique ya déplique fe elata maestro wana rankine nini yebisanga te nalobi kanga nalobi natunake bakestion ezala ngai maestro azalaka na rankine ta wasia bato nde bayaka lokola keno bambodi oyo maestro nabi bambodi oyo maestro ozobeta na bémission ozolanda yango tozolanda yango aza guide ntongo motu mo boye tozofandanga na awa toyoka motu mo babi keno ngai nakoki komikomisa ye mosusu te keno motu mo boye kaka nakanga ye keno ngai na ye kaka nde toswanaka te parceke ye motu wana eya motu akala kinshasa wana blana mosaka donc nayebisa oti bokoti susu na blana makambo oyo génération mona blana angaye génération mona blana oyebi yango te yango maestro apesa bamisien nini apesa bamisien neti déplique apesa nini apesa nini na blana apesa nini apesa bango nini ezaka musique baopartage ka savoir mais oui c'est makambo cristal alobaki eza ya solo makambo cristal alobaki eza ya solo cristal wapi cristal ka moko adanse oyoka témoignage na ye te po niveau ya affection oyo ezozalaka déplique vraiment aabandonne nzungu na ye oyo amonela mpasi depuis alongwa wenge aabandonne kaka boye mpona Fabregas blana mpe azolanda na nsima wana nde tofandi boye twana mikili cristal azalaki awa ti kasi abi mayeso anda obenda ana nzoto mo boye lokwa ya balesbienne afandi calme kasi ye abi mayeso moto anda obenda neti moto lokwa cristal otangi na minute oyo apwani mais aza motu ti te tobomba to tia wapi azofaire partie ya bato baviva na Villanova quand on voit l'histoire de Villanova Christelle azofaire combien de mois na Villanova asali une année route osepela te osali 4 mois babemi momo mikili en plus okimi siko poto yango ale bozobendaka esuna na ndenge ya miroir nani ayebi soki tozalaka na bakisi wana nani ayebi soki tobendie na miroir bobendie na miroir ko oyebisanga mpe kenye tobendie na miroir bango mbale bobenda bango na miroir oyebisanga mpe pourquoi pas babenga mpe namona impact igen non même pas impact tika ya fanda na ekimia na fanda boye na tv namona Bransard aya na studio oh papa s'il te plaît je suis désolé na regarder groupe nanga et tout ba ese zonga kin groupe ezaka na kin na mikili te askaya so pourquoi pas babenda Bransard Christelle tout temps nzoto wana nda bina bana même projet te bana même vision te
na musicien na danseuse trop bien na kisi danseuse ah ben oui parce qu'il y a ça le spectacle running ça va simana yesanga ebela ba danse ebela bana on a ba jolie fille ba na kini wana ah yo kaka bon ba be non même pas ba on ba kaka nga yo ma kaka Olivier on ba kaka bon on ça danser voilà ba bela bana on a kitoko bazaka kuna so tokozwa bango teka poto kufela Christelle ah bah ça meilleure danseuse a chito abetaka wana kasi mutapo ah aleki merveille te me merveille za mulai mukie ya za ambinga amukuse so to fanda ba na détail différent to fanda nga na yo to pema boy to mona que non merveille meilleure ya ba meilleure danseuse ya Congo ya Afrique centrale pour la Christelle otira obimango te bobino okangi de na kisa obimandeni longolela nga kombo na cité babomba ya Christelle babomba rakini ya maestro ya comme il y a déplique comme ya maestro qu'est-ce qui se passe voilà tant que moi s'emballe moi ce soir avec poli mbala malo bakete yo faut beta ona nous après aux correction mais ya bango eza bongo te mais nga moni na moni déplique ya auto sala elo mombo a auto lika na toile ke ina na mutu mwa ba kisi alika wana za rapi mutu ngambo na ba to koma place wana mais oui on a nina lobati te ngali to eba raka secret ni eza ba to limite que ça les inséparables album te mutu sangisi bango ya solo non boso banzembo na to onde album e bandika lala ba biso pe ka lala e humilité mais biso non to avant wana ba ndede boy to mona maestro papa Pimboma maestro vraiment papa Pimboma asenga vraiment que non masala nga depuis débloquer nga banini na besoin tout ça elo mo boy to cause banini donc te maestro na nature na ye asenga pe grand frère na fali pardon hein de sa nature a mutu mo boy aza non pona ye pardon azwango tekende bato azwango na extravagance c'est tout à fait dans la logique il y a des personnes où bazana facilité au senga mutu pardon et on s'excuser et ça na bato mususu au lieu senga pardon après sa explication moulai pour ramener na raison et ça na mutu mususu a siama na mutema mais moya loba ezate mais pardon zelo mo bo libéra mutu tu mutu à reconnaître ma benaï te mais mutu ko senga pardon bien asenga fali pardon poni ba sala album te na fali mais il na fali ezaki karaté pour basa l'album donc projet on est qui a fali te ya donc depuis masse année depuis maison mère donc ba dio wana etika au salimate ça ba dio mo oyo biso tout to zela to reva donc to monyango sous lelo félicitations à bino les inséparables et te kama pe makasi ya on est kangi toi et quoi tu vas contrat comédien te quoi tu vas contrat tu na Ipton les premiers février tu na Ipton OK donc to zalawana biso tout ba villageois ba musicois ya déplique to zalawana et ça va bien à part les premiers bada tu me souhaita à part les premiers tout ça na Zénith de Paris le 9 mai oui et actualité zaté et zaté ba billet peso te kamate non ba billet de Jésus te kamate nga nzambe na sala wapi ba billet zo te ngaso na beti kanguma awa metro ka ya pamba awa so na beti ngana yo na Zénith o mona ke ba billet te be to luka ju to kende ko bo to kende oui ba billet zo te kamate ba billet zo te kamate komika maestro kende bo ba villageois bo mona maestro kende bo déplique azonga bo déplique akende bo déplique azonga bo déplique concert eza Villa Nova eza les inséparables était mais eza moment ya bien ba master ba yokani o ba master mo ya mususu mo ba clash ezalaki ba na yokana te ba master mo ba changer na mususu ba mbachi ba mais mudungu sana ngo normal na vie ba musicien ezaka nango parce que boyokana ka lisu te ba mususu ba déborder ba limite yo finga na mususu ba parents ba nini mais lelo to moni ba ensemble nzamba lobi ya nzambe mo boya chaka pardon Oliver to chanja mena kati makambo te ya na makambo mayeso to chanja nzambe te ba témoignage ezali o ba témoignage ezali belenga na ngana ovanda na lobe ba témoignage ezali belé bomba liboso ka ke non faut que ça ramkisi mais comment okende de trop baba ki alia papa na maman ba ndeko no mona bango te ya Christian de connaître papa S mona bango donc kisi wana tolemba na biso donc tolinga ye kaka bongo na kisi na ye alors c'est la musique bien et biso ba mélomane ba villageois tozo yo kango tozo savourer bonne musique et puis on est content OK on est fier ya ozana maestro mo boy parmi ba pilier mo o ba régner na mikolo le roi Ferré na Fali et après tu on a Fabregas et ça bino bien
makasi 3F8 Kofi Achango. Bongo tu waze quoi? Nani? Vieux. Nani? Waze quoi? Il y a des non pia kanino asala. Yo bongo la vieux. Mais oui. Te Ata non pia kanana. Yo bongo na waze quoi? Asala pia kanana. Yo bongo na waze quoi? Ata la pia kanana. Gila esamba goya webi. Na yet. Gila esamba goya. Ananyong. Azana. Tuna nani? Tuna Samson Samagoya. Samson Samagoya. Tuna maître ninja tu. Na ninja sikatene la père. Tuna bango eso gila esamba nani? Te ya elo te te baza ba 4 ba comment ta ba 4F po vieux pas ça wana. Yete. Ye pia kanana ya ba Didas assisité. Ya martyr assisité. Abeta su wapi oyo otondisa. Te me maman Pierre te maman spectacle to za ki wana. Spectacle. Ben oui. Spectacle wera salaka. Spectacle wera. Soko bogo waze kwa beta kalo yo ignorant. Waze kwa waze via za ekabo. Abenda peve. Na bien. Te na judo wapi? So i karaté. Bogo na via beta kwa kiango te. Waze kwa a comme ça Adidas Arena na salle de fête. Ya ouais. Adidas Arena. Omoni yo so bi comme ça Adidas Arena salle de fête non parce que faire à côté ici 20-21 na musique yo za winner quoi ba beta ba winner na king ba ebi 20-21 faire ça là de 20 le 21 beta double Adidas Arena. Oh un musicien montant beta. Nem so po na beta. Il y a tira que des gens là. Il y a ndina. Oh. Il y a ndina. Obi ya te. Nani? Il y a ndina. Il y a tira que des là. Il y a combat déjà. Tira que des pifo. Nani ngo ya. Il y a tira que des pifo. Alors, et là on est sur les entre déplique na camionnette. N'habite ceux qui bino va villageois pour permettre pembe na maestro babilo ra bongo sala tandis que bon na promotion il y a le 9 Zénith de Paris. Alors babilo ra bongo ni erzo sala mabongo nous avons été réseau étouffé pe na promotion. Ah non, même pas. Du coup babilo nous surtout déplique au sala ils en bien. Depuis qu'elle a depuis qu'elle a villageois depuis qu'elle a les master Fabregas. Mais marabazo sala moi teke ezo lata image ya Villanova na ya maestro Fabregas. Non, et là ta image à Fabregas ndeni na Villanova ya Villanova ndeni tant que depuis aza déplique na orchestre na et puis Fabregas pas dans l'orchestre na ba deux personnes différentes. Les lo Villanova comme qu'on perdre ba musicien. Francis Mazab. Yama. Francesco Totti. Enfant chéri. Te ya enfant chéri. T'avais enfant chéri. Te avec enfant chéri. Olivier Koboya te ko ngam no ebisa oti. Enfant chéri. Ah c'est ngo comme ça Yama lo wane kakola zarana. Oui, ezaki bongo oui. Oui. Même pas. Mais si, ezaki bongo. Même pas. Voilà chef d'orchestre, voilà chef. Ngai na la villageois na ebi ba enfant chéri o bazala. Soukazaki chef te. Na kilelo enfant chéri. Dans le rôle la longwe, bolingo longole ba pété nyo surtout. Na kilelo. Dans na michopo tout te. Na michopo tout bolingo bimisa eh. Nani? Ye Yama ko? Yama. Le rôle la longwe bolingo longola nyo surtout na ba pété na nyo surtout. Ako luka vie na et. Ako luka vie. Avec le comment 500 francs va doper ça bango wana. La place va répéter na ba chantier. Allez répéter na chantier quoi. Siko lelo Villanova na bandeli question. Villanova comme ko perdre ba musicien. Chef d'orchestre longwe on a le salamate. Banda musique et banda. Chef fois que ndo esa me va pena. Kakol na longwa te. Mais ba chef faire écoute à la chef d'orchestre longwa na maison mère bosani et salima faire. Et voilà longwa dans la poste. Te alongwa na poste. Te toi na Villanova. Et salimate banda Villanova banda. Banda Villanova banda. Na le salamate. Chef alongwa. Son nation mabrator alongwa zara chef foot. Mabrator ni. Moi na mulai wana bani. Pas à mine lobara fort. Te nga ebiete. Mabrator ba ebiete. Yemela lanche moni mo po emsuno ezongisa. Na ebinze munete na ebiga mse mo boyemba na Villanova limousine titre na ngwa ngwa. Kasi yembela ngana ebite? Te na minute. Faut comment on limite la musique na minute na temps yemba maramu na été quoi. Villanova na minute chef d'orchestre alongwe pourquoi? Alongwe parce qu'il y a moni moment na esengi alongwe. Un moment na ya alongwe. Sarah kini ka pamba rabo bazuba de baguette à déposer. Ayebi pourquoi longwe li mais ayeba kendinga longwana atambola na car maestro azara. Et on va salir c'est accident? Non, même pas. Bon accident où tu vas? Accident où tu vas? Quand il faut faire asa examen de conscience, batika mutu o alingio
na motema ne mobimba batikaki kaka bongo te nayebi so vérité wana eloko lobi ala munduki ya très capital mutu oyo alingi yo na motema ne mobimba batikaki bongo te kaokende ya mosu mpo na mbongo ngana oyo toyebi ke Judas atrahira Jésus mpo na l'art après azongisaka l'art wana po mabe ezaka babien te mabe ezaka mabe comprendre ah ouais siko orchestre ngo paki okuta orchestre nini place kaka krisela uta kosala teste ye paki ikala timu wata elo nyonso baebele bakebele bazebele poubelle ti oyo biso tobengani bango baoyenda kozwa bango o bazotika nde bino baoke kota kuna bobengani bango nde yebisanga na orchestre wana oyo otangi musicien nini aza wana ana nzembo vraiment ya ye moko oyo ebetaka musicien na bi leader te musicien ya groupe wana ana nzembo ebetaka vraiment ya ye moko njembo ebeta Cédric Mpunga aza njembo ti nzembo nini oh Cédric Mpunga aza njembo ayebani pe ayebani ko so pa leki na nzembo bola di miyembe na njembo te auta azongwa oh c'est la njembo mo ba uto yemba awa njembo nini ya idino sénateur beke paza te mto na liste ba nzembo ore loko maestro aloba papa mabe atikeli bana bitumba mais ba ko bunda te te njembo ezali ozembo te si oh nzembo te Oliver ngamona oh njembo ezali kasi zana luka yo zo mbuyenga zana luka zela zo luka zela Cédric Mpunga zana njembo te wasi ngakuna ebiete mutu tanga Cédric Mpunga ba te obe te ndé bo miyembe te yeba zana njembo te wa mkusi wana miyembe wayemba nga miyembe so beni nana wa vocal ndeka kanga mo litoi alongo musicien za esute okanga matoi bo géri nebiti d'abord ça oh baza ba njembo ya solo nebika ndi moko boya oyemba bo bino vila no vana za njembo ebeli neti na Lionel Messi nation na yeboye na otala ba acoustique d'exa match wana ya siko tu njembo album du groupe deuxième bord réseau ya deuxième bord réseau ba njembo ba nini ozolo ba otana na bia ba miseso ba longo Lionel Messi aza na nzembo azati pour la big impact azawa za atika njembo na bango bakima impact bango bakima bakoka charge ya Villa Nova te keso moyelinga siko na bia po ni bobeta zulu 12 nani boboya yimba casino zulu wa pipex habite zulu na bino ka watika na poto ake no na leme kuna pesa zalaka asukula no basani no ya tata mwasi na bango aluka no aza intégré tenga ina comprendre pourquoi bon izela na concert ya nini concert wa casino boyambi impact boyambi nani kombo nani kombo nani animateur kombo nani boyambaki phrase non ezali c'est da capo phrase pas avec na boyambaki bo siko poni boyambaki zulu te mais zulu ana nzembo te na Villa Nova aoyemba nini mais alinga tata bakerte kier nini na voix nini oh mais voix yemba kana le roi maestro yemba le roi ayeza le roi sonza maestro na voix yeza le roi sonza maestro boyo lingo boya zulu abeta bilo abive bailo kato mona te fi bailo na yambaki nani vie bailo yambaki na nini bailo asali ya petit mo boye ya fazer baloko te ba meme yeza la fazer mwana masina nani yeba aza mwana masina nani mwana masina zulu mutima ba fazer bazwa na chetemba ba meme poto basokoli ye ai awa abia atikala jamais aux fazer mais c'est un fazer on a évité que zulu azali fazer te abia za fazer za la famille azima ngo ba émission eza to ba vidéo tozonga dépassé totala te maïso abi andosa ka pola bato bakele maba mimi na poto bonga mutu analoba maestro ti so bato wana bamemaki na poto ya mawato maestro ye moko alobaki abi babiloko ebele aloba na tv akosaka mpona kobooste kaka alobaki yango wapi ngai mais alobi aloba mission ti maestro oui abiki bavideo mosusu asala oyo aloba na bato naobenga ve na otuna ye naobenga vraimen maestro bobeta ye 12 poani te ala mission te ayekolo yemba napesa zulu bazwaku phrase te phrase oyo soki Bransard plutôt Bransard oyemba maestro alobaki non Bransard effacer les tableaux maestro azwa écouter aya oyemba mais parce que ayaka te ya ndo bangane abanda bangane bobundisa ye babundise po nini abanda bangana abatela mwa dignité na ye te non eza même pas ça eza même pas ça Bransard er mosusu azalaki na baoccupation na ye aure koya anda préparer acoustique omoni te ye pas azalaka na concert donc mais Bransard mbala nsima fo eloko papa bayaka quoi
teme zulu pa yaki wana ye kutuna ndongo na bango azu ndongo na bango mayo tika eti wana oyemba nini okangami na komona linga ye fort ona lingi fort amisi Villa Nova ti ala musicien te ayande ayaka mususu moni mwana ye mususu ba image à répétition ezali yo kati tozaka mususu wana lopangu mwana mobo ya libanda ye kaka bani ana nzala boko pese pesa ni mobo ya biloko ali et puis boko sunge pete botanze pa mususu nchiki et so ala ima yele ta roki manette quoi avec mbonga minerval ali nde pa lia quoi dans mbonga minerval lipotot ah ok donc bokena na bon bokena na depuis son 3e niveau par buka na tama kolo na souffle dans bambotela sénateur be bola boleke belé pelé en fumu Guy Massamba le directeur to bosante Roki Massamba da Silva le millionnaire d'Angola bambote bisika bozali poni to bokelinga Esther Tanga ah Esther Tanga mama bajimo ah mama bajimo wa madame na alliance terre ah ok mama bajimo Esther Tanga Esther Tanga mama bajimo bon année na yo place ozali donc tous ensemble tous na Oliver ah mon antemi alors dernier fils ya code 16 nde babengaka bongo ti siko projet ya code 16 ezaka nini ouais code 16 eza na ba vision belé eza vraiment eloko moko oyo tosali yango vraiment etaki baresponsable mpe conscience mpona kolongola ya mosusu babase moko boye bato omoni biso ya base te base garde nord parce que base garde nord ezala te ekufa nayebi te yo eza na base nayebi na master nanga moko Kevin Pomba ye ezala base garde nord parce que leader ya base garde nord ezala nani nayebi te bon belema ya base garde nord eza banani namona master nanga Kevin Pomba namona mpe Chaleur tozala na Chaleur ye ezala base garde nord Chaleur namona mpe Chaleur oui Chaleur et puis semble qui na fréquenté bato na mibale Chaleur na Kevin Pomba parce qu'on a code 16 wana ezala plus sécurité ya baartiste to ezala sécurité mwana ndenge ya sécurité na bamagasin moto aza na besoin nde abengi bino mpona bosalele mosala bosalele protection du coup code 16 eza na en tout bato ya basécurité baza bato oyo babakisaka implice ya mosusu mpe na likambo moko boye moto aza nango bakosunga ye mpe baza ya la famille bayanke mpe baza oyo bato abien te ya mabe donc motu so abetinga mbata nabengi code 16 bato wana mpe baza oyo code 16 obike so obetingi mbata babengi bato mpe baza comprendre donc te mpo na ozelaka motu so moto abetinga mbata nabengi code 16 bato mpe bazali baza donc nga motu abetenga mbata donc naozela code 16 abenga ngai maréchal chien police okiti babetenga mbata na lepamba kaka boye po eza 2025 okiti donc faut résoudre problème wana tia police aza à résoudre ça sikoyo na bie concert à le 9 projet sikoyo ya concert ya le 9 oyo ya Zénith baprogramme eza ndenge nini par rapport à bapromotion mpo tomona télévision ekomi kaka les inséparables ya baconcert oyo eza nango kaka ya lalalala mais sikoyo ya le 9 ya Zénith eza eloko moke te tosala circuit te mpo moto akufaki toko moto akufa te toko va moto akufa te le 9 vraiment tosambela nzambe moto akufa te toboyi nakendaki matanga nasalaki boye te moto akufa te donc toko bata Kinshasa batika na Kinshasa ya poto baza na poto fo tokota concert mais tozoyoka makelele ya concert te du coup maestro azalaki na préparation nde toyebi biso tu baza na préparation na masse année depuis il y a les inséparables et Sili déjà là déjà les premiers bako présenter ba mélomane na Ipton na Kin et après nde tozonga et pas batu ba mélomane ba villageois oyo baza na besoin ya ko mona live wana ya les 9 mai ba revivre ango concert eza tranquille ba billet déjà za billetterie za qui ouverte depuis et bosomba su ba billet na bino bosomba su ba billet et ko sala isusu force ya Villa Nova tala ba nano toyebi ke no ba boyelela wera visa faire visa tout le monde maestro pa we ba maestro mema ba musicien ba kima wana mema bango ba boyela taka ba wera telema wana ambassade wana bani wera tumuna wera atelema mazwa visa te na famga azwa visa
comprendre azape mutu mwa boye oyo ana notoriété mwa boye soka lobby c'est que bato pe bayoka ye quoi omoni donc le 9 mai concert eza bel et bien pour fêter na bino na ko inviter pe kuto ozala wana na yebi ke maamba bien ezala oyoka comédien eza ma chanson fétiche nanga quoi Dieu molo linga yango wana comédien la songa tombolo va place wana les inséparables comédien vrai ça. Il y a solo, hein. Ok. Au calendrier, à part Zénith, tu vois, le 9 mai. Alors, calendrier 2025. Badat, wana jina pe me faolika. Ah, les gars. Ah, olika na. Il y a la qui ça. Ah, ye poto pamba. Ah, jina. Ayaki, toi, ya. Jina. Mais il da za mkanda américain oui. Ok, oh isa France. Ah, isa américain. Ayakat. Ah, isa États-Unis. Ayakat na o alongwe wana banini. Abanda ko yat. Ya longwe pona potote, ya musu pona comprendre. Bon le pango ekokite. Maestro asomela ba musicien na tout balongwa ba mapango ba bi défilé. Moni. Asomela bango tout ba mapango ba yebi. Bango tout. Asomela ba mapango. Donc il pango ze logoté. Na ndenga musique quoi. Pango logoté. Merci beaucoup Olivier Molanté mitoko na suka émission na biso na sepela mako yamba na plateau nanga. Un grand merci na temps opesinga vraiment. Bambo te soki ezali na message ya ba fan na pas public na yo. Ah ouais, du coup na pesinga mbote na Deborah Bivano, na pesi mbote na Shadrach Akolo, na pesi mbote na Demidier, Chancel Mbemba les marchés, Arnaud Lizara. Donc Papi Milimo na pe bino bambote, code 16 Mobimba. Bambote na bino quoi. Donc c'est tout hein. Ah wani sili bambote sili. Ah bon biso bambote belé, tout biso to vivra te que faut pesa mutu mbote pour lia lourd non. Là ba master to za na bango quoi. Bambote na bango et ça la moi bien plaisir à trop. Ah OK. Et sili hein. Ok, merci à tout le monde. Bambote déjà na ba bonne année, na yemoko déjà maestro Fabregas, ba bonne année si vous allez et na bosanité le Wesh Play de Fabregas. Au moins qu'il y a un biloté. Donc le Wesh Play, babon année na tout, babon année na bateau balinga ngai, babon année na Deborah Bivano et na robo sanité les mabo garçons. Didier Mambweme roi de Play. Bambo tivement bisika ozali babon année na bino. Boza tellement belé. Dora Delix. C'est le news na ebisio jaloux. Boze belé matumona Elikawa bambote siko zali boyika combattant bambote siko bozali donc espoir matui là na ebiso divine boza tellement belé donc voilà Pelé Tanfumu qui m'assemble les directeurs qui m'assemble les millionnaires d'Angola boza ke belé Olanda biso vraiment na kati ya Fleur Monde HD bo c'était vraiment toza wana na 70 boulevard Anatole France studio na biso ya Panja Sango ya Congo. Merci à toi Willy Kunda, merci à toi Edino Image pour la réalisation vraiment. Et à la prochaine. Ciao. Je vous salue encore, moi, le révérend pasteur Terminator, l'homme du moment. Naroye Bisabino ke trésor et bamou. Fakana, moi nabicho, papa nabicho, maman nabicho, tata mosi nabicho, nion son esprit, azaloko la image. Pour Bible, le but, ça va image. Mais bah, imitateur à Christ. Donc, il y a ça, imitateur à Christ. A joué, à salé libiso, beaucoup. Livres. Donc, ce qui est la combo na tangi et bamou. Et puis, fankana, au moins, na livre oyo. Pour ça, la livre na mokili, ils a jeté. Livre kangaka. Ce qui mouta tangiango et kangaka. Ce que je Bible et kangab africain tout. Je Coran et kangab africain tout. Il y a encore un vie pendant 2024 ans. Je vous dis que la Bible est un livre de mort où il vend ici Afrique mobimba kao pendant ce Adam 200 milliards d'années. 200 milliards d'années. Oh ya Yesu et ça 2024 ans. Parce que Yesu pa yaka na ite 120 ans batu baleki 120 ans mususu elandi siècle batu ba Yesu akoya ba kufi troisième génération yi do ba génération nyonso batu ba kenda tozelaka Yesu ayaka te mais oyo livre bata bomoyi profitez
tanga livre moto abomo ebam tanga pasteur terminator tanga